Ya solo bandeko balandira do télévision kimbangiste mbote na biso banso bana papa Simo Kimbangu esika bozwami. Na mokola lelo ndenge zali bomesano na biso pona kolanda émission bino bokolingaka mingi, émission ebengami ete émission masolo. Masolo zali masolo ya monene ya papa Simo Kimbangu. Bana papa Simo Kimbangu besika bozwami ndenge na kolobaka masolo na biso ekozalaka ya bankwanto na bato bazana matoi pe bazana bongo ya koyoka pe ya kosalela oyo ekobimaka na émission masolo. Na mokola lelo zali wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zolandonga pe mama Fifi Ndongala ndenge tokosalaka mosala na biso. Na mokola lelo émission na biso masolo tokokena ngo molai pambate toyambi papa na biso oyo bino nyonso boyebi ete bomonaka yete kasi lelo tokolakisa bino mutu papa oyo amemaki nzoto papa Simo Kimbangu kobana na libongo ti na nkamba yango wana ndenge zali motinda mina bino ndenge bokotinda kabiso toye koluka ye tozali na ye elongo po ete bino pe boko komona ye boyoka oyo akobimisela biso na mokola lelo. Papa mbote na yo. Mbote papa ezali sengo mingi ndengo ya bibiso lelo epai na yo awa tozali na kati na Paris na France na mboka Creil na Montanterre nde toye koluka papa na biso esika ya zali. Papa koko pesa bana na yo kombo potala kape kuna bazali kotala yo kombo pe simanango opesi biso histoire ndenge nini boyebana kina papa Kisolokele papa Diangenda pe ebandaki ndenge nini omema papa Simo Kimbangu yom to memaki motuka kobanda libongo matadi mayoti nkamba. Papa topesi yo maloba. Grand-père Pesibino Mbote, merci. Kombo nangai Biku Ndontoni Pierre kombo nangai wana. Siko nde na lingina yebisa po to vwandi na ba papa Mfumandongo de Bosu. Papa Nkuluntu azalaki nanu na Chiela. Bon. Soko na lingina loba de solo po na ba papa. Tango mususu na mpokwa soko na kena monkoto. Po azalaki na voiture moko ya Pontiac. Me voiture wana ezalaki kuvanda na pai na yete vai ya papa Nkimu. Kimu Ndongala. Voiture wana pe ezwaki pane mikolo mingi. Vwanda ki soko basanza boni. Ezalaki kutambula lisusu te. Sikoyo. Ndenge nini na yebaki papa Mfumandongo. Po tozalaki kokenda na nda kwa Nzambe na toyebanaki na bapapa na bongandanga papa Sambiaku Stefan patata Todi Edouard bapapa mingi bakushiba kufa na bango tozalaki group me bei ngai na mama tangu wana tozalaki kusambila na protestant. Sikoyo lukula namona kike malamu penga na kota na dingomba. Malamu na kota na dingomba. Bo, siko na koyeba papa ndenge nini. Mbie mkolo mususu ba meminga na monkoto. Tukutani na papa Mfumandongo. Alubi sikoyo lukula oye na sepeli. Medika mususu naza nango voiture nangai na somba kana mbongo nangai dingumba te muta somba mengai gamoko na somba ka marque Pontiac me ezwaki pan tile royo moyen pena kenda kusalaka ba voyage pai moyete soki kuki kosala po odepane yango. Mukolo wana pe na keye pa ya papa Nchimu na keye kukuta pe voiture yango na kamati ba clé ezaki ba rotil mote kufaka kutu mukolo yango lukula ba boulon esi erouillé ni na ba ekru tangu na fungula kena makasi clé esi pa
Katani. Ah bon? Lino katani ale. Ba lubi tokena na papa. Toke pa ya papa na lubi Clemonti tutoinga ya washiko yo lino yango katani. Oh voilà ale. Akeko jwa mai ale. Atsika kamai boy sili na zongi susu na musala. Lino pe ale. Sili. Tiempe na depane voiture wana Pontiac wana. Na mpoko anyoso bifona kenda kakuna na Monkoto. Tozaki pe groupe ngai mokote parce que chaque soir tozaki kenda na Monkoto. Tozaki lukula ba apotre lukula balongoki ya mfumu Yesu. Tozaki 12. Wana uzana mundimi te? Nanu te. Ti soko lere kuki ale tokoti na voiture toke na biso ti Mongafula kuna tokumi na Mongafula tokumi kukenda na oyazaki president ya bako ya yazaki simana na Tatankanza. Bon Tatankanza yende mutazaki president ya bako. Bo ye tatawa na Muntandu nani? Kasavubu. Te Kasavubu te. Oya Victoire. Mobali ambuta Louis. Nkumba. Tatawa na ye Muntandu. Ye azalaki lukula adjoint ya Tatankanza. Ifoto kenda kuna bakoti na ndaku basololi na bangoti esili sigoto zongi. Me tango tozako kenda na nzila alobi tala bandaku. Ndaku oyo ya biso kaka. Biso bantu tokotikala na yango. Tango na ye president Kasavubu mpe asalaki ndaku kuna na Mongafula. Sikoyo ngasili bon tangu mususu ye mutakala mvuila mpe azaki kujwa mwaye pwana kumema papa. Donc biso mibale oya abimi dubusi na musala aye kuna na Monkoto adui papa. Ye mpe soko aye adui papa. Kaka ndengi wana tozaki kusala. Bon. Mukolo mususu balubi voiture oyo ya Pontiac esi esali mingi malamu toteka tosombila ye voiture mususu. Bana moko bazalaki kuya kuna papa azalaki kubenga bangwakazi. Siko bateki voiture bake kusombila ye voiture mususu ya occasion kaka me ezalaki bien. Nani marque Mercury. Mercury. Sombelaki ya Mercury. Siko tokamati voiture wana. Me tata moko pe tata nani ndo wavikalomba. Tata ndo walomba no ye asalaki musala ya sodate. Bapapa bakuki fo mutu asalaki soda. Ye mutu akuki kumema bango. Me tata nani? David Tulomba. Papa David Tulomba alobi te. Yo te mutu akuki kumema papa. Parce que bango bazali batu minene. Biso batu sali musala ya soda. Malamu biso to mema ye. Parce que voiture wana ezaki kulala na ndako ya papa Jean Kalamvuila nani? Alexandre Vilukidi. Voiture ezaki kulala kuna. Alors tongo nyoso sokona kei na ke kokota ye tata David Tulomba. Yo mutu kunu mema yete.
biso nde bato toyebi kumema bakonzi. Sikoyo azwi voiture ake na monkoto. Soko ake na monkoto papa alobi kaka mano unu kigai kako. Wana papa mfumandongo. Parce que azaki kubenga yenkaka. Unu kigai kako mbote ovutu la voiture kuna. Asaki 3 jours papa alobi te. Ngai te. Ti yempe alembi kaza kukenda lisusu te. Alors mukolo wana alobi na ngai alobi ngai kizola natoko bantu bena meso mayako meso makaka kulkoshi makaka kizola boko mono kizoleko. Ngape tangu wana nazwiye tokeye ti esili meme bana ba mama mwili wana bana class wana baza ba papa firme ba papa tu soko baza kena na kimbanseke ngamu tunakana kumema babango ubie na matadi na kuja bakazitange wange Banani? Kimbanseke matete, voilà. Fulu bina biole bina bakale tangila. Soko basilesi ngesiri ale. Nazongi nandako. Siko yotokomi na programu susu. Ya tata. Programu ya tata sikakuiza. Bapaste sala 6 mois. Bon. Voilà, siko yonga na sala na sedek moto. Ah oui. Nazari ko sala na sedek moto. Bazwinga kuna lukula chauffeur. Sikoyo batata kaka batata nani grupo ya batata sambia kuna bango nyoso balobino sikoyo lukula toza na programu ya kumema papa Simo Kimbangu tolingite bameme na ye na bakamio ya bakomerçant oyo esi esali deja musala non il faut tokosala commande na sedeki mpo batekela biso camion moko oyo bakamion ya sika ezalaka na carrosserie te kaka bino moko fo bokenda kosalisa carrosserie fo malamu tosala sacrifice mpo tosala et puis voiture décapotable marque wana nayebi te soko mpe marque nini décapotable lisusu voiture wana il faut tosomba yango lisusu camion voiture biloko nyonso mibale il faut tosomba yango sikoyo baye kosala commande kuna bango mpe bapesi communiqué na chef de transport oyo tozalaki na ye kuna monsieur Deblon mundele moko azalaki na biso dukula chef ye moto azalaki kokepa bachauffeur alobi chauffeur oyo poza na ye awa mukolo tokodwa kozwa camion na biso na voiture ye moto akomema camion oyo mukolo yango mpe ifo alungwa na mosala mukolo wana mpe lere ekoki baye kosilisa niongo bafuti camion ebimi camion ntango ebimi na ngai moko na camion ale tobimi voiture mpe lisusu ebimi banda mukolo wana tozalaki kosala rodage
na sadi rodage ya camion esili ale balobi bo mwa carrosserie ekozala ya moke kaka po tokosala lukula iloko ya kitoko po totia nzutu ya papa Simon Kimbangu. Siko nani muntu akosala carrosserie wana papa mebeza nakai kutika yango na dibaya na menuiserie na ye nakai kutika camion kuna ti basali esili rodage mpe eye kosila sikoyo nga mpe nayebaki te ke basi baponi ngai mpo namema camion wana. Mukolo wana ale nayoka sikoyo yo basalisi biso ba uniforme jaquette ya pembe na pantalon na pantoufle ya pembe. Tokumi na Monkoto papa alobi mutapiere yo tokomema camion faut bobongama ibisa mama parce que bokolungwa na ntongo pana kokena na libongo me wana ngai te papa te parce que papa déjà basi bakenda na Elizabethville bakenda ka na avant Elizabethville siko kula mpe mukolo esi ekoki baza koya mbe balobi voilà yo moto kozwa camion na bato mosusu bazalaka na bavoitire moto aza na moyen na ye ale tosali cortège na 7 heures juste tokomi na Dibongo. Ntango tokomi na Dibongo tokoti na sikoyo ngai na totala bato esi eye na port bato eye na port gris parce que pona kokende kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu est-ce que ndenge mama baki programme moko ezalaki te bosalaki bokendaki mbala moko to papa Mfuma Longa apesaki programme moko boye soit ya mabondeli to ya nini pona kokende kozwa nzoto ya papa ezalaki oui mabondeli ezalaki wana papa nde aza nanu na masuwa papa Mfuma Longa wana aza nanu na masuwa me mabondeli mpe ezalaki muntu ayaki kutinda biso papa Mfuma Mbanza ye muntu ayaki na Monkoto parce bango bazilaki ye kaka kuna ntango tokei na Dibongo ye papa Mfuma Mbanza mpe tokendaki na ye na papa Nkuluntu siko ntango tomoni kaka bato yango ye ekangi na port gris oyo amemaka babiloko totala lukula ndenge toza komona poto oyo bakomi kusalaka kaka boyo na likolo kuna medika munini iloko seye boya bokitisa isi toza kozila soko mpe balinga basala nini toyebi te papa tomoni ye lukula akumi na nkande tomona kaka ekititi sio ntango wana bakitisi yango balobi bokosala po ezalaki lukula emballage kesi wana lukula emballage me bango balingaki na kesi ifo bokenda na yango kuna epai na bino bongo bokenda kofungula yango me awa te ale balingi bakotisa yango na kati ya carrosserie
balingi bakotisa kesi wana na kati ya karoseri. Ntango baza komeka po bakotisa kesi wana, kesi ekumi munene, karoseri eza moke. Mwaye te bameki alobi non, bobenga bato ya mosala balungula mabaya po babimisa cercueil. Ale bato ya mosala bacharpentier baye balunguli bamabaya wana nyonso esili. Na kati ya mabaya wa sika cercueil ezalaki batiaka couverture pwana secouche ntango mosusu Yesu griffe. Couverture wana ntango baye kozwa yango bato ya mosala oyo aotrako wana bakaburi yango mutu na soko ozwi mwa ndambo ya boyo kaka ndenge wana na mabaya nyonso bakendaki nango bakamati couverture bakaburi yango le siri. Or président Kasavubu na groupe na ye basalaki pe programme basombaki couronne ya fleur to basala ndenge bakosalaka. Abe ntango basilisi ale babimisi cercueil batie wana ale papa Fumambanza aye kobondela. Abondeli esili papa Nkuluntu atangi discours esili. Sikoyo président Kasavubu na groupe na ye baye kupose fleur esili ale groupe kaka oyo groupe ezaki kokende pa ya papa na mpoko bangonde kaka bato basimbaki cercueil po batia na camion. Bakamati camion me lukula cercueil ezalaki na poids mingi, basurveillant lisusu baye kopesa maboko ale bakotisi na carrosserie. Tango basisi sikoyo banani bakokota na camion kaka bango 12 wana. Et puis mama sala mama sala papa alingaki te ke bato misato bazala kuna ponaki kaka be papa kenyuka Alphonse na ngai esili. Me mama sala lobi ngai fona kota na camion, fona kota kuna na dibuso aye kokota kuna. Tango tobimi na dibongo tata moko azalaki na moto ale akei dibuso bato bautaki Brazzaville bayaki na jeep bakei dibuso ale ngai nalandi bango papa alandi biso na bamosusu wana tokamati boulevard du 30 juin. Kaka boulevard du 30 juin tokotiti tozwi nzela mosusu oyo ekendaka ti na mama poto Mais papa na tango wana bozo kokende est-ce que bato mokili bato bayebaki kende ta papa Simon Kimbangu ekoya mokolo wana? Mais partout umona bato na nzila penza bato baza kosepela. Bato baza kosepela. Tokamati boulevard tokomi na balabala moko ya monene oyo elekaka peti na centre balabala wana na busani ko Kankokolo Wileri tokamati balabala wana ale toleki pe oyo centre ale toleki ti tout droit ale
oyo mama poto ale ti ale tokumi na wana centre ezali nango kaka wana oui centre oui so bapesa deja na Lingomba oui wana deja basi bapesa na Lingomba sikoyo tokamati njila nini wana tokendelaki oyo ya kitambo tozwaki njila ya kitambo epuis nani njila mosusu oyo basalaka ya liboso ya bien ya kitoki mosi njila ya kitoki mosi ale tokeiti ale na ipena ale tokumbi na ipene tokisi boyo ale te Matadi Mayo. mais pona nini Matadi Mayo place wana pona nini parce que centre ezalaki boleki centre pona nini bakendaki tino Matadi Mayo Déjà avant makambo wana esalama déjà bakendaki kosala sika moko ya kitoko po bakenda kudepose nzutu ya papa wana parce que kuna lukula ezalaki sika ya tranquille bakenda kosala mwa place moko ya bien tukaiti Matadi Mayo. Donc tokomi na Matadi Mayo badepose nzutu ya papa na mwa istika parce que kuna mpe basurveillant na tribune basurveillant mpe bazalaki mingi kuna sikoyo papa Fumandongo alobi bilamba oyo deja nawutaki na Lubumbashi namoni ke malamu nakenda kuchange bilamba wana nde akoti na voiture na ye voiture décapotable na mutakala mvuila ale bazongi na monkoto po achange bilamba mentango akumi kuna amoni ndenge na ye alobi kuna malamu te donc baluka mambo na tankanza tatankanza apesi kaka discours kuna yesiri akei baluka mambo ya balingi bakena kujwa nzutu ya papa Simon Kimbangu serikali papa alobi mutakala mvuila fo pesa penza vitesse kuna malamu te tango baye kukumba kaka tango bakoti nanu bakumbi na tribune te papa ale a sauté na voiture aye kamati micro alobi bino bozako sekana na papa muntu akei kuzuila bino kimvwama siko bolingi bosala lisusu nini malamu nazikisa bino malamu nazikisa bino tomoni kaka pe na likolo mwa niage ya munundu ale mbula mpe bandi kubeta papa Mfumandongo papa Mfumandongo mutalubaki alors siko ye papa nkulusu nde mutu aye kulembisa papa Mfumandongo alobi tika boyo sinon leta akonzwa lisusu biso makambo tika boyo sikoyo lukula tolingaki tolala wati na ntongo bongo tokende parce que ezalaki samedi alors tokolala lisusu awa te il faut tokende ngai lukula nazalaki pene na camion namona militaire ya ba flama wana na ba cartouche akangaki yango na luketo boyo ye kotelema sika ngai nazalaki kumi kosala lokola moto awutaki kokenda mbangu ngai mpe nalobisi ye te cartouche nyonso akangaki yango na luketo
siko babengi ngai balobi bo chauffeur ale zungisa camion camion na marche arrière nazongisi camion ale bakamati nzutu ya papa Simon ale bakotisi esili ifo tokende tokolala susu awa bo sikoyo banda Kazangulu Voltaire Madimba Inkisi baplace nyonso wana oyo eza na baparoise ya biso basi babongisaki lisusu batribune mpo balingaki ntango toza koleka wana ale tokitisi papa toke kotia ye na tribune ale basambili ale programme ezalaki ndenge wana me lokola ekomi ndenge mosusu ale soko tokomi ntango tokomaki na Madimba kaka 2 minutes soko bien 3 minutes basambili kaka esili ale toleki kaka esika nyonso tolekaki kaka ndenge wana bele kosambila olie bakosisa nzutu ya papa non ndenge wana kaka ti tomonte na Mbanza Ngungwe elikuwa ndenge na yebisaki lisusu na Boko secteur Boko babetaki bunduki tata wana lubia tukululwe fumansi wizidi tolekiti zamba wana to butiti na Mbanza Ngungwe teko na Mbanza Ngungu ale bas bongisaki deja place kuna na sika babeta kabal na stade babongisaki place esili babongisi makamu nyonso kuna ti ntango mpe etani muntu azalaki kupesa discours kuna programme ezalaki na papa Lucien Luntadile ye mutu azalaki na programme ti ntango ekoki ale baye kuzongisa nzutu ya papa na camion nyosiko toke na biso na Nkamba ale tukisi tokamati nzina na biso yango matadi te tobandi kokenda ndenge nalobaki na Boko kaka nde bato basepelaki lisusu oyo babetaki bunduki tokomi na Weno ntango tokomi na Weno toke kokuta grupe ya bakoriste pasti nzila na kati ngai naleki na camion na katikati wana baza koyemba kokenda boyo na toza kokita na Nkamba te me ntango na basole kuyemba kaka kuyemba ti papa zala nano tozana mutuna mususu tokoki kotuna pona to tena nano koyemba totelemi nano wana tuna nano mutu ya solo papa nzela ndenge banzela yango po lelo nzela Nkamba ekoma mabulu makambo ebele na banzela me bino bozwaki temps mingi te bokoma iti na Nkamba oyebisa so na nzela ndenge bokendaki eske nzela ezalaki malamu nzela ezalaki ndenge na yo moto banda komema mutuka yango parce que banda komema Nzambe nayebi te soki ememeli na yo omonaki yango ndenge nini donc nzela mpe ememeli ya mutuka yango wana toza nango mposa mpe papa c'est-à-dire Lungwa Kisasa lukula asphalte basalaki nzela ya bien Lungwa Kisasa bon tango tokiti tokamati nzela ya Nkamba mabulu mpe na yokaki yango te secoushe ezalaki te loko moko te sika moko kaka mbuka moko wana ezali wana l'armée de Saline ndako Nzambe ya l'armée de Saline ezali wana mena nzila wana esika nini ebukanaki
ba makunzi wana basalaki mpo na toiture iloko moko edesude ale sikoyo toke kotelema wana totelemaki wana alenga tata moko azalaki na ba fil de fer akangi esili ale tosili ti banda kaka wana tomonaki lisusu likamu mosusu te kaka ndenge wana tokomi tina nkamba lere yati akilere wana lukola alobaki ke na bimi awa na nkamba baye kokanga ngai na 6h 18h ntango nakozonga mpe ifo nazonga na 18h kaka lere mpe yango wana ya 5 na 18h kuna na nkamba mpe bongesaki place moko penepene na ndako ya Nzambe bake kotia nzutu ya Papa Simon esalaki nakanisi 7 jours na de banda wana bongo bakotisi ye na kinlongwe mais 7 jours wana na libanda polaki te ke boyoka solo ya parce que nzoto ya mutu soki poli eza ya nzoto mutu soki asa kufi fa pola parce que bowuti na ye na libongo awuti likolo bangala ye na Kinshasa boke nango su na nzela nkamba na camion na basukusu wana bolali nango 7 jours bonayoka te basolo te d'ailleurs nakoki koloba kaka mpo mutakala mvuile azalaki na kamara mwa iloko ya cinema appareil ya cinema ye akendaka na yango kuna na Lubumbashi tangu baza kukundula kesi batimoli bakumi na 2 mètres non 1 mètre 50 alors bamindele balobia lukula asi asali 9 ans na kati ya mabele aza lisusu te mabaya esi epola ye moko kaka peut-être mikuwa ekomonana me papa alobi non ngai nayebi ke papa bosalaki libulu na ye 2 mètres il faut batimula lisusu na 2 mètres batimoli bamindele bakosi balobi 1 mètre 50 batimoli bamoni ntango bakomi na 2 mètres bamoni deja cercueil eza mabaya oyo basalaki na cercueil ata moko epoli te babimisi cercueil batina libanda mpona sinema wana ye asalaki azwaki mwa ndambo ya sinema ntango balakisaki toza na baimage yango tokolakisa yo yango tomonaki mundele moko akamati mabele atina poche akei sikoyo ntango bafunguli mpo bakendaki na cercueil mosusu oyo mebeza asalaki il faut baremplace ye kuna ntango bafunguli cercueil wana Papa Simon Kimbangu lukula kaka lelo kula kofi lelo kaka bisu moko ya droite ezokotala oyo mosusu ya gauche ekangami bona ndenge wana kaka mindele mosusu kutango batali makambo wana ale bakei tamwini nsoniko sikoyo wana deja tokumi na biso na nkambe bon nakoloba nini lisusu kasi na nkamba nakanisi asalaki 2 mois nani esika tozalaki kokende azalaki kaka na libanda mais pa akota na kinlongo
2 mois te. Mama bozela ya solo bandeko bozali kolanda biso bokomona ke mama azali pembeni na biso, mama ye azali molongani ya papa Biku Ndontoni Pierre. Donc molongani ya papa yango wana bazali bango mibale po ete mama na biso azali ko compléter ce qui papa place wana akoki koloba ngote mama alobili biso yango bokomona ke mama oyo bozo komona azali mama molongani ya papa Biku Ndotoni Pierre. To continuer na biso ba mama. Tango bakomi na nkamba. Tango bokende ke bomona ka ndako na yetu. Mina tango wana bakotisaki yete na ndako wana. Afandaki libanda mutu tu akokende fagi no simba papa mutu nyonso mikolo wana ye avandaki wana. Mais bato bana okende bele ndenge ezalaki na 1921 ou bien papa yango yo nkamba kotia mutu wa bona kolala wapi? kolala sika kaka neti boye boke ufungule saki suko memaki liputa utani liputa Pepa mbula mpele kule ezalaki te. utani liputa nkamba okotia zolo te Umewana basoda bazalaki sikani. basoda lisusu Soda te. Soda bazalaki te. etumba wana nde ezalaki na matadi mayo kendeki nkamba te. Bon. Naye nabusanaki muke na matadi mayo ntango tobimaki jipe ya bamilitaire basoda oyo ya baflama bango bato bazalaki libusu baflama ntango toza kokenda kaka sika tokumi kaka na bifurcation ya kokenda nkambe na 36 wana 36 ale bango bazongi na bango bango bazongilaki na ardi ekana tango bina bokoti na nzela ya mbanza ngungu bango bazongi. Bon, tokena na mutu na mama. Oui, papa toyokaka ke tangu oyo nani nzoto ya papa Simon Kimbangu ekomaka na nkamba. Toyokaka ke neti papa soki aboyaka kokita ezalaki na likamo papa Simon Kimbangu comme si nzoto na ye eboyaka kokita na nkamba soki fallait ko bongama nanu kosukama babiloko moko ndenge wana toyokaka. nayoki malamu te. Nzoto evandaka kaka na mutuka comme si nzoto ya papa Simon Kimbangu elingaka kokita te na mboka nkamba eluselemi ndenge toyokaka na masolo ke ifale kobongisa nanu soki bandeni po ete nzoto ya papa Simon Kimbangu ekita. Parce que motuna na ye ezali papa ndenge bato bakolobaka parce que yo nde mutu memaki nzoto ya papa Simon Kimbangu tango bokomaki na nkamba pona kokitisa cercueil na ye esalaki matata pona ekita ou bien ezalaki nango na matata te po ekita yango wana nde motuna matata ezalaki te kaka na mokolo yango kaka kitaki deja babongisaki place moko po azala wana babongisaki place moko po azala wana pe nayebi te soko mikolo boni wana nde nazala koyeba te. ngatu 2 semaines yosala à peu près 2 semaines oui après baye kokotisa ye na Kinlongo kuna sino place bongo moko akotaki na Kinlongo azalaki libanda azalaki na ndako te libanda tango bozokita na camion ali bosali molongo basalaki mwa hangar moko batiaki na lukula mwa fokolaki be nani mangalala na bi oui moni ba histoire no sona mama biso bana toyebi te toyebaki te voilà yango bandeko tolanda mwa histoire toyebaki papa Simon Kimbangu avandaki pendant 2 mois na mandala la kaka bokiti boye na bino nkamba bokoti boke kosimba cercueil ya papa Simon Kimbangu sima na yango nde bakotisi na Kilongo wana ndako se batongaki deja yango bien ndako wana ngali moto zangu koyebisa kokolo mama ndako wana Kinlongo ya papa biso tozalaki koyeba te
mabanga wana ndenge mwana alobaki ete nga naza motambudisi nga mutu namemisaki mabanga wana oyo basalelaki kinlongo nga mutu nakoyebisa yo basalaki ndenge nini okoyebisa biso nyonso toyeba eza ndenge nini ezalaki ndenge nini basali dare liboso après baye kotonga biliki moko te ekotaki kuna kaka mabanga na mabanga ntango basali dare esili ale basali esika lokola mbeto boye na likolo ya dare basali lokola mbeto vedi aza na se te aza na se na dare te papa Simon Kimbangu aza na likolo ndenge biso tovwandi boye na kiti sanduku na ye eza boye omoni kote oyo kote ya ntango tokendeke nkamba soki tokoti tokotaka boye ekozonga nde tozongelaka na gauche boye bon mutu nde eza boye makolo nde eza boye sanduku na ye me oyo balobaka o soki solo soki dayele kutu nakanisi yo kutu okoyoka na solo ya plafin me ye te et puis d'ailleurs soko mpona solo nde ntango bakendaki kokundula ye na Lubumbashi ntango bamoni cercueil esika balungulaki mabaya oyo ya kala wana ya cercueil nde sika nde biloko wana oyo eyelaki nani ke wana bato bazalaki kosala na onatra bato bazwaki chance wana bazwi blangite bazwi bamabaya wana kosalisa yo na ndako neti na bapasi bakabulakabula mutu ya lungomba te mutu azwaki kaka kuna na libongo mais papa mais ntango sikoyo bino oza kome wana ozala na mondimi te bon yo ozomema mutu wana yo mpo na yo bandaki kozwa ye vraimen nani ntango omoni mutu oyo bato baza koya azosala onda kozwa ye nani mpo ozalaki katholike ozalaki na protestant mais na katikati wana tobotamaki tobona batange beto bona tutambukidi kioki batutambula kuna bongandangako bayamba maki biso na bongandanga na ntango wana biso tokotaki na lingomba ezali pasi po soki ozwa motema makasi te olinga te ntango wana biso tokotaki na lingomba deringisi soki boyokaka commissaire moko azalaki na Kisasa bazalaki kobenga deringisi nde ye mutu bazalaki kopesa makambo nyonso oyo etali tata Simon Kimbangu na bave 55 56 delingisi po osala olanda mateyi na ntango wana na tata Diasiwa Stefani tata wana soki ayoki kaka tele vedi zala na chance po omona moto ayebisa yo tala lobiko yango mais bino déjà bobanda komona déjà keno nzela lobiko yango ndimi kaka bona koyeba déjà bomona déjà keno nzela yango tokolana tata Diasiwa Stefani akoya vedi pasi bana eza likambo ya pasi oyo bokomi na bamboko oyo bokomi bamindele epuis ndo wakizibikulana zela biso tozalaki kokende na bongananga po tozalaki groupe par groupe bamosusu Maluku bamosusu Kapanga bamosusu Bukama bamosusu Bondo Lopori bamosusu
amfere sekunza mfumu tolomba groupe par groupe amsusu nzili bipaya tata mishere soki ondimi kaka lelo oyo boye olingi kosalila tata Simon Kimbangu oke kaka bayambi yo kaka mokolo wana sans kolanda no malongi temba bayambi yo tukula biso deja tobotama na protesta bari kusalisa lisusu malongi te tangu bokokende mabondeli awo mili oyo bino bozomona mai ezobima na bongandanga bato baleki biso na bongandanga bato baleki mili ezobima mai me tozalaki na tata moko po lopango wana tozali kokende nakanisi nani 20 semeki Stéphanie 22 yani 22 21 tata wana bazalaki kosala mpe bilo moko na papa Diangienda na mosala tangu bazalaki kosala na leta ya tata wana lele bokobanda kaka le tata nani kumbwani Mayizi ye mtu anakende kufunda ye mtu azalaki kofunda basoda ntango bakoya sikoyo tolingi tobima na biso te toza kobima boyo na lupango masoda bandamu na ye moko me baza komona biso te tozobima boye batelemi na porte ya lupango me bazomona bino bino bozomona bango biso tozomona bapulusi bango tozalaki kobimina moko ezalaka panga ezala ndenge partout koloba te bobima bato mibale moko soki abimi akei moko lisusu alandi ndenge wana delingisi akofana wana na bapolisi akomona nambwa na ye nambwa me sikoyo bakoya kodwa yo yaki kufunda ke bato baye kusambila yakolakisa bato wapi bango ale bakangi bon ya solo papa tokopemisa bino mwa moke po ete kuna basala biso mwa signe tokopema mwa moke nsima na yango to reprendre émission na biso to continuer masolo na biso ya kitoko nde bandeko tozali kocontinue émission na biso tokopemisa papa na mama mwa moke. Kimyoyo bojali koluka ejali nanga ikimbangu masobo jali na yango posa ejali seranga
bandeko balandi radio télévision Kimbangiste tokomi na deuxième partie na biso ba oyo boyaki sima pona kolanda émission na biso tozali toujours na papa Biku Ndotoni Pierre papa oyo amemaki papa Simon Kimbangu kobana na libongo Matadi Mayo ti na Nkamba siko tokomi na Nkamba cercle papa Simon Kimbangu bakotisi yango na mausolée papa kolobela biso sikoyo tango bazongi na Kinshasa mosala na ye ya chauffeur esilaki ou bien ekontinaki papa esika na sikoyo tokotuna tango bozongi bokoti nzota papa Simon Kimbangu na camion na yo wana mema papa Simon Kimbangu ozongaki nango na Kinshasa ou bien etikalaki na Nkamba nazongaki na yango na Kinshasa nazongaki na yango na Kinshasa sikoyo nde ba sika nyonso ba voyage ya papa Fumanlongo tokomi kokenda na ba musicien na camion wana sika nyonso tokendaki donc camion ngo ekomaki sikoyo comme ba musicien oui oui bango mobali ya malebeka na Papa Bakis. Hein? Papa Bakis. bango nde bato bazali kotambola na camion donc papa Bakis bazalaki na kati ya ba musicien camion wana sasa bon sima botamboli na papa totamboli na papa tosalaki penza lukola bato ya Braza basengaki papa Fumanlongo akenda na Ngamboma po akenda kufungula lisusu sika mosusu kusambila ya Ngamboma bie tokumaki na Brazzaville tokuminaki na ndako ya papa wa nani Mayunga tokuminaki na ndako ya papa Mayunga ale ba prepare ba biloko nyonso ba fia essence ba damizani ya mai po kuna mai ukumona yango te ba riviere zate na biloko akolia nyonso tukendaki nango tango tokumi tozwi nzela toza kokende me sika moko tokumaki papa alobi ale musicien bobeta nano muziki awa wana tokumi na mpoko bobeta nano muziki awa aka sika pe bato bazali te bongo tokobeta muziki pona nini bien alobi il faut bobeta muziki babeti muziki esika moko eza ngumba boyo lukula boyo alobi tala esika wana boza komona ba lion bazalaka wana me bakosala eloko te yango na tobeti muziki awa wana ba musicien bazoyi bana bango eloko moko te mais bayimi kati na bango kaka Monsieur Kufa yo. Bon. Toleki wana esika wana pe mama Mikala na mama Ndoyako
ndo kadi yani ka bakezi ko kadi ana eh ndo abraza basaki sika moko soko ndengeni basaki yale batumbi zamba po kuna soko zambe ezwi moto boke banzilo ya mike wana mama moko agazaki na ye soko awutaki wapi azako ya siko yo zamba penze ezwi moto heureusement aye kubima sika bisto zaki zamba ikuku kupela meme une semaine parce que kuna banzete ya minene zate kaka ba matisi kaka toleki wana tukumi na sika mususu sika wana lisusu alobi papa bo tuvanda nanu mukiawa bobeta lisusu muziki tuvanda wana menganda tara kutara na mabele biloko bona biloko nini oyo bimpiatu kabimpiatu ko nunizo mayimbi boba bakansusu mayimbi tarana ukomona dikolote baka bibango na bangoko po kuna nzete moko kakeza kuna babenga ka baria ndingi ezali kula mbila me yango ezali mbila te abimisaka mbuma moko ya jaune boyo me bakoliaka yango te mabawana mbari biloko wana kaka yango wana ezali wana mingi penza ndeke oyo nazaki kumona na mabele ndeke wana oyo azwaka bani ya nsusu yimbi minga namoni likula bankasa ya matisi ekaukata me oyo ezalaki bandeke ti babeti miziki esili ale toleki mais ntango bozobeta musique papa so kolimbolela bino likambo na beti musique ou bien aleki boleki na bino kaka ayibisaki likambo moko te biloko te ye moko kaka mutayebi ale sio tokomi na mai moko babenga lefini tokomi na bak babandi kubenda biso ti na ngambo esili quelques kilomètres lisusu toke komona lisusu mai moko mai wana babengaka nani nabosali nkombo ya nani ngamboma nkombo ya mai ngamboma nkombo mpe ya mboka ngamboma ndenge moko kaka tokomi kuna ti mpe bayambi biso makambo nyonso ya malamu be ye papa lukula ye komona quantité ya essence amonaki lukula tokokumba lisusu tuna nani te tokozonga lisusu na braza te malamu tokena na bamupe po bazalaki na esika ya essence alors bake kosenga batikela biso ndambo ya quelques litres ya essence alors mupe aye kuluba eske ye mokonzi na bino akoki kosala akoki kobongola mai ekuma essence te boye koluka lisusu essence biso toza na essence te boloba na mokonzi na bino abongola mai lukula essence baye koluba na papa pere wana alobi likambo alingi na ye kuteka essence te yo nde bongola mai ekuma essence bo sava botika kaka ndenge wana
Tuvanda que kuna à peu près quelques jours avec tozongi na biso. Tangu tozongi na braza bantu ya ngambo mawana ndi kungambo makuna. Sigo jambala di susu bale bengi susu bapesa invitation malamu di susu baya kufungula di susu nani fokola pwana tosambiaka mukolo ekukaki tukedi susu na jambala mena jambala esika to kumaki na mwa matiti muke za wana babi mpiato yo mbinzo tokumi kuna oyo bimpiati tolingi yango mingi tukamati penza bapapi ale mutu na de boke na ye ale toke na yango ti na jambala kuna pe bazalaki na banyama mingi bampakasa kesi bimboko byo kesi nkai kesi nki donc bobuluta kwenda monzila muntangwa mpela yi bambizi mukwe yenu kwa obena mpakasa banani kuna pana mali biloko ya kolia lobaka kabandunda nde bazanango me banyama mingi Kuna kulembelo maze. Kasiko memi mbizi za maza kwa nkatu kwana bao bibulu kakabyo bya mpakasa ba nkai bimboko tu esili tosagi susu quelques semaines ale tozongi na jambala na Braza tuzongi na Braza mesika moko mbuka moko ezaliwa na Kunzulu tokutake nyama moko ekufaka nani lion lion apola kano kite asia kufa karame apola kano kite na Kunzulu kuna pe nde bamama bakendaki kusala bilanga na Kunzulu kuna tango bakuna kisoko nini wana balubaki coton banona ki koto kuna balubi ye mokonzi na bango ya kuna na Brazzaville balubi biso mabele na biso koto iko bimaka te bimaka malamu te me papa ntango yake ku plante koto kuna mauso si bimi penza tinku to basalaki fete tangu babimisaki koto wana basalaki fete bo ban biloko nyonso wana bakendaki kuna masangu nguba ye majoso kasi madezo kasi biagonso no basoki yango na basak nyonso basoki na sak balobi bo sikawa tokokabula yango na kati ya mutu moko te amemata nguba moko na Kisasa bino bato bauti Kisasa ata moko te mutu moko te amemata nini basadi saki bapesi na leta mususu bapesi na bamission protestant catholique sebonsako za nguba ye madezo ye masangu bya wasala kuna Braza papa yanivo munzila kileni mona dyaka mutu ko kanatakiye makuni bya onso bisidi yao
ya solo papa tolandi ndenge olobi makambo na oyo nyonso tolandi yango mais tozongi nano moke na nsima esika oyo olobelaki likambo ya essence mpona makambo etali essence ntango bakendaki na bakatholike ndenge nini baboyaki kopesa balobaki ke mokonzi na bino akoki kobongola akoki kopesa bino mai comme essence te bongo sikoyo bozongaki Brazzaville ndenge nini parce que bolobaki ke essence esilaki papa asalaki nini na esika wana papa ye mpe alobi aloko likambo ata bapesi biso essence te me tokokuma kaka epe tokumake na biso bien likambo moko te mais bato mosusu bakolobaka ke après papa akabaki ke bokamata bamai botia na botonisa na bavoiture na bino nyonso na bacamion nde yango wana bokomelaki na bokendaki nango ti na mboko bokendaki ti bozongaki nango na Brazzaville ezalaki ndenge wana obe ezalaki ndenge wana te oui poso nga moto na busani ale botia kaka mwa ndambo ya mai nyonso wana so tokokuma kaka so ngai na bosanaki kobosana donc papa yo mpo okamataki mai otie mpe na motuka na yo kasi non tokena biso kusike tozalaki bei kaka na camion moko te biso kaka na camion moko tozalaki nango moko kaka yango wana donc sikoyo tokenaka manguba mpona nini papa Mfumu Longo alingaki te nguba to biloko bomema yango botikela bato kuna mpona nini asalaki bongo ye papa alobaki ke biso toye kosala mosala mpo tolakisa bango ke tozali bato ya mosala me biloko wana toye kokuna awa ezali mpona biso te eza mpona bino mpe ntango bokotikala mais il faut bon continuer kaka mosala wana bon tozongi sikoyo na Kinshasa papa Diangenda tozongi Kinshasa sikoyo mpona kokende sikoyo tshela kokutana papa Kisolokele ezalaki ndenge nini kuna puisque papa Kisolokele azalaki lokola relégué parce que bazalaki kosurveille ye na butu ntango mosusu soko abimi ubie asali nini bazalaki kosurveille ye be sikoyo lokola mikolo na ye ekokaki mpo azonga na ye na Kisasa délégation na ye esilaki ale baprépare fête mpo batika papa wana azonga na ye na Kisasa bon mais papa makambo tokoyokaka ya père supérieur na makambo tokoyokaka ya papa Kisolokele azali kobeta ba machine bandako ekangamaki masolongo ezalaki ndenge nini soki yo yebi yango kokobetela biso yango mpo biso mpe tokolanda biso mpe toyokaka kaka ndenge wana ke babiro eza ya kokangama me na biro na ye machine ya ekri eza kobetama tozalaki koyoka yango ndenge wana me bango moko mpe bato ya mboka bazalaki koyoka makambo wana epuis bango na mpona mosala oyo ya biro bazalaki kosala kaka nsima na bagouverneur nani soko banani wana bagouverneur nde bato bazalaki kodwa entre papa Nkuluntu ko papa Nkuluntu mpo na histoire oyo ya de Rossi ye kaka papa Nkuluntu nde moto azalaki koyokana kuna bon nini lisusu bon tokokende sikoyo lingomba bino mutu botango olere ozwi bateme na yo bokotaki bozali na lingomba toyokaka ke lingomba ekabwanaki bato oyo bakendeki na lingomba mosusu esalamaki vikaria ezalaki ndenge nini wana makambo wana ebimaki na Tshela mpo na Tshela lokola ezalaki direction soko babengisi batata mosusu oyo bazalika bapaster soko banani badiacre banani ntango bakumaki na Tshela
soko di kambunini bamonaki to niluba nini tata moko zake na tiela lukula ya zake pasteur zake mukozi na bango alobi na papa alobia shika walukula tokumi boyo malamu biso tukoti na biso na vikaria bino pe botikala na dingomba na bino papa Joseph kumbo na ye kasi mbala mususu okomona ye aye kufuka mana pembeni na papa Mfumandongo alobi papa ngai soko na tiki bino na dingombo yo jamais na kukite ngai nazali kaka na bino ifo tozala na bino na dingombo me esika ya papa aza kuluba ndenge mususu esika ya kokenda na bandimi na ye mususu alobi malamu ifo tokabula dingomba biso tozwa vikaria papa zelana na mama tuna mwa motuna naye papa ya solo lingomba o ya vikaria wana lingomba ngo bango nyonso bazalaka na bango kana kimbangiste après bakei bakaboli ou bien wana ezalaki nango kaka lingomba mususu oye bakutaki kuna lingomba ya vikaria lukula batu ya mupete vikaria ezali bamupe wana me parti moko batikali na kimbangiste me parti moko bakoti na bango na vikaria pona kozonga siku ezalaki ndenge kasi tata wana lukula na lubi tata wao ya nani ya zimba amonike nalingi na ngai na kota na vikaria te yango wana mukolo tokendaki na matete asengaki papa alubi ngai naye kopesa pardon lukula ndenge nalingaki kokota na vikaria me napesi pardon nazongi na ngai na kimbangizo yango wana pe bapesaki ye mikro asakoli na batu alobi ngai nakokuzala vikaria te nakumi na ngai kimbangizme yango wana apesaki pardon papa tomoni ke tango ekomi mwa mosika soki likambo mosusu ya oyo omoni ke biso totuni te ou bien olobi te obosanaki olobela biso yango moke spo tokoka kosisa émission na biso mpe topemisa yo pamba te tomoni fo kende kose repose tozwi yo mwa ntango mingi okolimbisa biso na ndenge tozwi yo mwa ntango toza papa na biso toza bana na yo limbisa biso kasi tolingi likambo moko oyo tomoni ke olobi na biso te biso totuni tokoloba na biso mpo bana biso mpe tokoka koyeba topesi yo nde maloba namoni ke likambo d'ailleurs masolo ya papa ata bosali ndenge nini po kosala meme mbula mobimba esilaka te po masolo wana masolo moko ekendaka mosika epuis bambuka oyo nga namoni ata nkutu ndenge nini me soko po na kombo ya papa Simon Kimbangu te nakoko yeba yango te bambuka oyo nga namoni tango mosusu sanza mibale naza na ngai na nkamba kuna ndenge nga nalobi mpona bandako pozaki kokenda kokata mamia po bazalaki kosala toiture na mamia bon ntango mosusu ale nakamati nzela na tata moko tozalaki kotambola na ye na camion azalaki kula boy chauffeur nani nkombo na ye nabosani nkombo na ye ifo lukula ntango bakotekisaka matondo ntango matondo bafoti kumfila ngyantikidiko ndambwa
konda mbambanza ngungu magata momelekati dibundu ale konso bima bene bakubiki bya matondo ale tula mukamino miteke madioko mikwa kasinki yenki nguba kasi ale obifueni bima bene obifueni ale ngele sisa kuna nkamba ale bubu ngele kunsia bantanduke bya madio madimba kasi kwe ku ale baka mutan koko nkoko Samir do chauffeur wana ne como na nkoko Samir yende toza kutambula naye tuko na zonze ke bima bya gonso butu bakale telefila kuna nkamba bubale tuele kundamo za unani kundamo za kimpangu kuna kwa gonso diaka muna mulekari mabundu tuliwa bakabima te koko kunsia bandibu mwana magonso no tuliwa bakabima tangu zakada ka muna Brazzaville diaka tule bakabima le piele kumbanza lumuka matondo vokifueni ale muteka bena matondo kina salo ka gonso kya kina daka ya kazisala pardon bamwini vo no bubu kamio yo kaileni kwa sadida kabisa lubina kube commerce mbote ya vutuka kuna nkambe tatule ya bonso monima alors baba kidi kamnina vutukiri kuna nkamba babaka bas nkutu daka wakali ya fikanga et puis banani ba jeteki groupe ya ba jeteki ba kyoka kala tata banimba de Albert ya nouveau camion yina nanga ifuti salwa revision ya moteur suke moteur kuna wantama bilbao diaka ibao basala revision yebutu sidi camion yina ifuti kwenda kwani bifulu bien kaka c'est bien mais siko susu camion et ba changer ki susu moteur ba mama ya afki basala ki susu ba changer susu basali revision moteur wana ba changer susu moteur donc et comment kotambola bien susu koleka bazongisa ngone tasika bachango sikoyo wana mutu nyonso azoko kende azoketala camion ndenge zali soko kena nkamba okene kutango wana na bazolinga pe ba voiture papa nyonso oya tambola kinango bazako lukango nyonso oya kende kokotsa ngo na nkamba ne pa mbanza voiture na ye pa kulutu bachango nyonso wana batu bakene tala ka ba voiture papa batambola kinango bon oui papa nazungi kana maloba na yo ndenga nazunga akata nyonso olobi makama matondo babandai kotambola na bamboka pona matondo wana bato babandai kopesa nde biloko mezalaki mbongo te et puis mutuka kaka oya papa Simon Kimbangu yango wana kako bamemelaka papa Simon Kimbangu yango kaka babandai kotambola yango pona kozula biloko wana nyonso yego bavuza kopesa ka biloko pani na yebite mais depuis na zwa camion wana ata mukolo mokoto azwa pani bana na moteur na babiloko mosusu baroti soko banini pama ebe bapine na yedi susu yango kaka pine oyo yabiminaka na usine mais mbongo boyo basombela camion eutaki ya pengo mbongo o basombela ki camion wana na usine eutaki ya mbongo ngom tata Andre wote batata nani groupe kaka na bango wana bango bato basalaki lukula nsinsani basombi camion mutu asalaki mutu tata Andre wote basalaki na ba moyen na batango wana oui batia ba moyen mais avant kutu camion wana bazaki pena camion mususu kaka Chevrolet bakenzungidika bakenzungidika bango dibusu bantu basomba ki camion
et puis biso toye kusomba de susu camion wana marque mpe moko kaka. Bon, papa lelo yo a na mboka poto. Nayebi te soki ezali elaka to yaki ka pona maladi to ezali elaka moko boye soko koko yebisa biso na histoire wana pamba te tango wana ezalaki ya pasi poto ezalaki pasi pona koya lelo oyo na mboka poto ndenge okomi asiko omoni ndenge nini ke lelo yo pena na kati ya poto bilaki kokisami D'ailleurs elaka na ngai me naza mona yango ekumi musika. Elaka mutu azwi elaka me malamu azalaka na makasi ya nzutu ko po ngai sikoyo ndenge ngai nakomi awa naza kokende me lukula baza kotindika ngai puis naza kokenda kine soko kine kasi changement eza te. mais papa moni yango te ke wana nyonso yali papa Simon Kimbangu tabongisaki yango po batata mingi baye pe na mboka poto te tata mingi kombo ya kine kutu ayebi yango te mais yo yebi kombo ya kine oniati na mboka oyebi mboka oyo omoni te ke ezali nzambe mutabongisaki yango pe lelo toye kokutana na yo banda kala tolukaka mais lelo toye tokutana omoni te ezali ke papa Simon Kimbangu ye moko mutu abongisi po lelo bimisa makambo oyo epuis tomona yo. Merci. Me malamu apesanga mpe makasi apesanga makasi fini ya kutambula parce que bakine yango basika mususu kutambula ikula tokolungwaka wanta mususu ti na nani eko kuna kine koko yake zikuendako lungwa wati na nani na meri leka meri post sima ya meri sika soko leki meri post papa yebi na ba post na ba soko leki post sidi ale wana tokumi pena Dr. Gumba Dr. Gumba kuna nde yende mutu atreta kabiso. Dr. Gumba. Mais siko ye Dr. Gumba ye kumona ke no malamu natinda ye na kine. Kaka ndaku moko kaka pewana. Me kote mususu kine. Me nasali kuna soko mbala boni changement zate. Nzamba obongisa nzambe papa Simon Kimbangu obongisa bon tokomi na suka pona kopemisa papa na yebi te so mutuna suka te mutuna ezali mutuna penza na papa ezate mais soki mwa muke koloba ete tomoni lelo oyo biso moko papa na biso asali musala mingi na kati na lingomba oyo elaka na ye asola ye na poto ndenge alobi ete azwi yango mwa terme ezali volonté ya tata nzambe nde esalami me na kanisi eza esengo mingi ete lelo okóma na mboka poto pamba te kala ezalaki nango kaka poto yango kutu ozoyoka ngo bamindele wana ozomona bango na mosika me lelo oyo papa na biso akómi na mboka oyo na yango wana totala nanu monene ya papa Simon Kimbangu na makambo nyonso euti koleka ndenge kaka ye alobaka toyika kaka mpiko tokokoma na biso kaka tokolonga na so pamba te lingomba oyo eza nango lingomba ya solo donc papa Lambert nazongisi maloba epai na bon merci ya solo bandeko tokomi na suka émission na biso ndenge tolobi tokopemisa papa pamba te totali aza nanu jeune aza nanu na nzoto makasi amemaki ndoto papa Simon Kimbangu totala kaka depuis 60 amemaki ndoto papa Simon Kimbangu lelo toye komona ye tomoni tosimbi ye biso batobotami après mais toye komona ye nzambe akosalela ke azala ndoto makasi papa tokomi na suka masolo na biso toyebi te okoloba na ba o bazolanda yo lelo okoloba na bango nini po bazala na kondima lokola papa te bandimi ya lelo soki mupepe ye kaka bango so baningani soki mupepe kene bazala kwa mandalala yo siko okoloba na bango nini ngana ko koloba makamu nyonso po ndenge pese ngana lungwaki na Sedek kuna nasalaki deja mikolo nasali nani oyo soko balobaka nini nasinyaki nini démission po
jiwa ke mutu moko oyo aza na mosala po balungula ye na mosala ezalaka pasi kasi ndenge basengaki ke tosombi kamio oyo mutu akotambula na kamio oyo azali awa me soko toye ko dedwane yango na ye na kamio bakubima kaka na mukolo wana mukolo makambo yango mpe esalamaki kaka ndenge wana baye kaka na mukolo yango na mukolo wana balobi voilà toye kobimisa kamio na biso me chauffeur wana ye kaka moto akozala na kamio wana bien en même temps basali soko nini wana contrat deja nasi nasalaki yango kasi contrat soko mutu asali yango mpona kulungula ye na mosala ezalaka matata kasi mukolo yango mpe basalaki matata te bake kosala compte final na ngai esili bapesi ngai mwa compte ya luboni wana nayebi te Mais papa, tozonga nanu omonaki mutema pasi te ozalaki na bana oza na mama ondimi na yo vraiment ke otika musala onako kozwa pata pona kolesa mama pona ndaka pasi mokimba mama alobaki te itu mama mpe adisitaki te me ndeko na ngai oyo mwana ya liboso mbuta na nde kurutu na ngai alobi pino bamosusu okokufila na nzela yo mutu ozalaki na place ya monene ya kitoko boyo usanze esili ozwi mbongo sikawa oke kondima papa lya ngenda oke kondima bango olungi na mosala tukutala mais papa après wana okufaki no nzala te tozalaki na nzala te malgré ntango mosusu sanza mibale naza na ngai kuna na kambe kasi bango ye mama mingi na nani na mai na biso wana na kwe kuna kokalamu na kalamu koteka banguba babitabi babikate bamakayabu bakwanga kosala mpe jardin zongisa bana na classe yo moko 2 mois mobali asala te okangika motema musala pasi oyo surtout bamama nleke na ye na bandala bamama leki ntango bakoya bakofinga ngai awa mais lelo bokangami kaka na moti lelo lelo boye poto balobi bozonga na bino moko wana siko tofe tosukisa papa ya solo bandeko balandi tokomi na suka émission na biso ndenge tomemelaki bino masolo toka papa toyoki ye ezali sengo mingi eloko tokopesa papa na biso tosengi na papa Simon Kimbangu epai yo ozali pamba tozali koyoka biso po bongisaki mokolo ya lelo pesa papa na so ndoto makasi simba etia loboko na yo po ete amona ndoto makasi pe ekozala sengo pona biso pona bino bato bozali kolanda biso bomoni papa andimaki esengo na mpasi alobi kaka ezala pasi ezala esengo na landaka pasi Kimbangu lelo yo tala esika papa azali tala pa tozali kosala émission oyo ezalaki ye moko yo tozali kolanda biso malamu otala soki ozali lindalala obozali ke olonami epai vima ke atam pepeye okoningana te tolanda kaka pasi Kimbangu yende akobikisa biso pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo mama Fifi Ndongala pe na lisungi ya papa Edi Zolandonga na mokola lelo nde tosukisi émission na biso topesi bino mbote mingi pe papa Biku na famille Biku nyonso bapesi bino balandi merci pe mbote na bino banso tosukisi wana merci.